Ba sécuriser. Le rôle est nan. Bangoni ba lobaki ba ko semer sécurité. C'est ezamozito. Il faut pas poursuivre. Il y a une qui va semer sécurité pour que le pays soit ingouvernable. D'où il fallait qu'on tire attention avec ces messieurs-là. Azoke de connaître la qualité nini. Azali président et azoke de sala nini. D'où il faut l'empêcher. 24 janvier, nous avons fêté journée à alternance. Faites des atteintes. Il y a 6 millions de soucis. Bongo ezali Macron, ma maman. Yo zala on linga nini. Na biso kete makambo wana nazo biso que fête ezali annulé. Mais Fachi béton, Fachi le peuple d'abord, Fachi annulé. Alors fête des athées. Yo ce que vous linga nini. Fête des athées. Puisque aussi longtemps ba Congolais bazo ko fana est que tout ça la fête tous à 6 millions. D'abord ils allaient proposition à ministre na conseiller ba préparer que te ba ko cha boy boy. Ils allaient que président andimi yango. Président régitant le but comment bino aussi longtemps ngai na za pour ça que peuple là c'est pela. Bino jusqu'au ba dépense à 6 millions. On ne peut pas permettre cette histoire. Donc to cha bango contenir. Et puis nous serons là au service de l'État, il y a pour motiver le peuple congolais à comprendre, le peuple à comprendre déjà que Batouana Bazali est opportuniste, Bazana et son côté va comprendre des bisons à Congo. Ce qui est fait, c'est que Chilomboto Azali, le peuple d'abord. Bango Basalanine, puisque Bango Nyos na la Moka, Bango va vivre na Kabila, Baliana Kabila. Les lobes va comprendre les bisons. Exactement. Congo. Donc voilà. Et puis Fachi va solliciter le lobby Azali, meilleur président d'Afrique pour l'année 2019. C'est comme meilleur président à cause de la mandat moko. Wana yo moko donc bato bazali ko lelela boko paratambango. Donc ngeng bezo banga. Bango soki le lombe charman contrôle auto lo ba contrôle. Alors baga makamba à l'époque qui était maman papa batelema na yo. Muto atelema mbudi c'est Jean-Pierre. Bango bezana na parce que bango na nani bazala bato moko. Ba viva baliaka cop moko donc kuna etali bisote ata basangani millions. Puisque biso yi dépêche to battre bango na élection te le ton na pouvoir. Bazali kabano bazali ko sal bango ndi balobaki ba ko semer sécurité. Justice elande la bango. Bango binyi balé na madidi. Balande la bango. Oui. Non, bazali balobaki ba propos anatin. Muto alobaki ba propos nezali mozito. Balande la hein? Alobaki ba ko semer sécurité. Donc il y a une qualité ni na ke ko kuta na bato ben. Ayeba makambo alobaka à l'époque. Donc il doit être poursuivi. Pour tentative de quoi? Allô? Kaya wa santé eza misuma? Ah! Katelinga lingala pour la santé mwana. Mon fils, pour ma santé, Misuma? ah, Katelinga lingala. Bandeko, misuma ezali kokatela motu lingala te. Oh, ezali mitwe de santé. Oyo pesameli na bato nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo afikaka kocontribuer na mbongo mokie. Na fin du mois, po ete mokolo akobela, misunga ezwa soin na ye ya malamu na bahopitau nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka mosusu. Soki moto oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin, Nzambe akamati molimo na ye. Misunga akosokipe na mpe Gambia. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango ya Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali ko. Na misunga ta santé c'est ta vie. Balandia Congo France, oui, madame Nakata trop champion to solo ko etali politique ya mboka Congo. Lelo vraiment tozala ki awa na pompage. Et si comme konza mboka moi na mboka Félix Tshisekedi Tshilombo alinga ki ko inaugurer sorte de mouton oyo ya pompage lelo ndezaki inauguration. Mais lokola président yo kara base, yo azara la souci à peuple na ye, à population na ye. Azo kende na 17e rue na Ndanu. Tozo kende kuna après ngalier matoyaki tozo kende kuna parce que bande on ba dindaki na ba mai ba cholaki yango président zolinga ko compatir na bango lokola azara homme de compassion. Total nan comment ils a ko dérouler awa après na sima
to chuter les bino hein Christian Chiboui merveille à toi pourquoi pas on a bengaka le bols Kassayan balobi on a bengaka le jeune millionnaire Axel Toya tous on a nous ba déroulement ya musala ya 100 jours après to chuter son de béton yoka 100 en tout cas en direct saut de mouton non regarde sur la poto Christian Chiboui Axel Toya babi Axel Toya Axel Toya to matana bisoko tout ça a découverte ya saut de mouton on a préféré tout bon je ne sais pas en désordre bon on a sûr que on a pouvoir na opposition na kimate kaka boye pouvoir na kimate ka pouvoir sont à pouvoir les alagaté bon il faut ça l'interview de ce balado ouais tout le monde mokonza mboka oui que awa eza annulé parce que bande on a so kota limité kuna kota ya papa azoya ba biete na ndanu kuna ba chola président Zoya azoya oui que ba bourgmestre posa président parlementaire debout ba bourgmestre ba ko sunga mokonza mboka te salongo après ba inondation ba nini manini président Zoya annulé président Zoya tozali awa pour mona ke misali zo sala ba congolais bazali na doute que te ko sai ko silate mais c'est quelle question dans nous bukani mais yo sala à l'aise awa misali sili to esili mais yo ko lobani to yawa inauguration ya so de mouton balobaki ezo silate premièrement yango ouverture bonne année ba pesi facha apesi ouverture ya ba petit basumba des ordres yango okobo ya onde ngini na ebisi bino mais yo sala à l'aise kolé sala à l'aise vous appréciez Tiens, à la l'aise. Peuple, qu'on vous a le pressé, puisque tout ça, il n'en est pas quitté. Basala Kabila, il en est 2 ans. Mais tout ça, il n'en est pas bandeli. Makambo, ils ont mon anake, on est à Bolingo et Zali, il y a ça là, Kobongi Samboka. Ils ont mon anana. Fachazo Sala. Il est là, Toyawa. Tolali Tolamuki, Tomoni, après rumeur, il y a 6 millions, Tomoni 200 millions de Bungito qui va c'est pas. Il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Déjà, information, je t'ai dit, c'est bon et Bungité. 200 millions à Berry. Bakoti ango déjà, et puis ça va passer information que les Alimbongo, si banquessé ango déjà, réussi les alliés, Bungité. Donc ne vous en faites pas, soyons calmes. Yokaso Akiti. Tombe ko yo monité mais nazo biso yo moni plein ali boma tozali wana pona ko originaliser parti lokola yo so sala ki Europe tour de Europe kala mingi tena ke Canada kala mingi tena ke Londres nazo tambula partout pona ko originaliser puis ko pour lundi sabatu oyo bazalaki bazangi bazisila ki espoir yo kaso tozali ko tambula partout pona webisa bango ke Congo eza moko oyo ezali ko kama na mokonzi mboka excellence Félix Sekeli Chilombo ngonge ko kiboya to tonge ko na biso pas de tribalisme muluba mu Congo musawili beto na bet si vous croyez que ça songi oui OK te mozito abie te ba ko kende beni mardi ba ba sécuriser ya lokola yenani bangoni balobaki ba ko semer sécurité c'est eza mozito faut pas poursuivre yene mutalobaki ba ko semer sécurité pour que le pays soit ingouvernable d'où il fallait qu'on tire attention avec ces messieurs là azoke de connaître la qualité nini azali président azoke de ko sala nini d'où il faut l'empêcher bazali kabano bazali ko sala bango ndi balobaki ba ko semer sécurité justice elandela bango banyi balé na madidi balandela bango oui non bazali balobaki ba propos on était mutalobaki ba propos on ezali mozito balandela alobaki ba ko semer sécurité donc il y a une qualité ni na ke ko kutana bato ben ayeba makambo alobaka à l'époque donc il doit être poursuivi pour tentative de quoi mais auto français nazo biso que ezali lokola attentat au chef de l'État d'abord il a problème ni azali ko semer insécurité il doit être poursuivi na justice il faut être poursuivi comme azali ko sala o ezali bazolo ba crime de guerre crime contre l'humanité parole d'abord maloba na ye ba propos na ya tenir ezali ba propos moko incendiaire il faut être azala arrêté poursuivi ba yebse que comment insécurité kozala jusque là insécurité na est ezali ya lobaki biso tozomona yango insécurité ezali siko azokende kona kosala nini il faut balandela ye lisanga bonganga kimi alobi te bango na tango ya Joseph Kabila bakangaka bango te bongo mwana mboka Félix Tshisekedi ba utie na kati ya opposition ke kokangisa bango isusu ndenge est-ce que moto akangise lisanga bongeza président Félix ezali biloba loba ya molisanga
justice n'est okangisa puisque procureur si voter déjà mibe kuna ba juge ba lobby to azana ba propos ezali ko sala outrage au chef de l'état ezali président tena ko funda ye ezali mibe ku justice ndeko kanga ye donc yazo sama na procureur azangi baridima akomi ko lela kete ezanga ite bolimbi sangai est-ce que justice ezana bolimbi vous comprenez que azalaki koloba o ezali trois présidents bazo aya ko démontrer comment trois présidents bazali ko kamamboka azangi manière azangi makoki ya ko sala yango. Donc, ezalaki sentiment ya kozanga kolia puisque bachaki na poste yango akomaki koloba n'importe quoi mais aya ko démontrer il faut ala kisa yango ke ezali ngana za sénité mais oza sénité nini pusaki yo oloba biloba loba ezali ba homme politique moko bazali ko respecter makambuté bazo sala ngo biloko par libumu na bango le ventre d'abord non que le peuple d'abord voilà le peuple d'abord où Félix Tshisekedi Tshilombo alakaki tala Congo ndenge ezobonga. Donc il peut toujours avoir une sanction aux États-Unis et si bande qu'on a bu sur Libanais ba investir ba ko investir yo tant que président parlementaire de Boyambia mais ceux qui va sanctionner bango faut que bango bazo yiba so ba sanctionner bango ezali vrai est-ce que ça problème na biso ba moni que te bazali ko kokate d'abord na biso que te ba américain ba kangi ba société na bango libanda na Inde na Malaisie partout surtout na continent d'Asie ba lobby bazo ya ko investir awa na Congo. Donc voilà, et puis Fachi va solliciter le lobby Azali, meilleur président d'Afrique pour l'année 2019. C'est comme meilleur président. À cause de la mandat moko. Wana yo moko donc bato bazali ko lelela boko paratambango. Donc ngeng c'est ça appelle mariage dans wana na FCC poko banga. Nani wana? MLC. Mais MLC est-ce que longana kabila? Bango bazala depuis kala ozo banga. Bango soki de l'homme charman contrôle autre le contrôle. Alors baga makambo à l'époque qui était maman papa batelema na yo. Muto atremela mbudi c'est Jean-Pierre. Bango bezana na parce que bango na nani bazala batu moko. Ba viva baliaka cop moko donc kuna etali bisote ata basangani millions puisque biso ide peste to battre bango na élection te le on a pouvoir. Donc to tia bango contenir et puis nous serons là au service de l'État, il y a pour motiver le peuple congolais à comprendre, le peuple à comprendre déjà que Batouana Bazali est opportuniste, Bazana est son côté pour apprendre des bisons à Congo. Ce qui est Félix Tshisekedi Tshilombo Bazali le peuple d'abord. Bango Basalanine, puisque Bango Nyos na la Moka, Bango Bavivana Kabila, Baliana Kabila. Les lobes n'y va comprendre les bisons. Exactement. Biso les love président biso la question biso que voilà Congo a sikabo ya totongo école quelle que soit votre tendance mais bango bazolinga kozongi se biso ba ndoto ya kalo tozali ko to boya base à l'aise ba comprendre. Journée le 24 janvier tozo fêter journée à alternance yo lingi to fêter ngo fête exactement na 6 millions de basous mbongo ezali te nani Macron nani mama yo zala olinga nini na biso que te makambo wana nazo biso que fête ezali annulé. Mais Fachi béton, Fachi le peuple d'abord, Fachi annulé. Alors bi fête ezate. Yo ce que vous lingani? Fête ezate. Puisque aussi longtemps ba Congolais bazo ko fana est que tout ça la fête tous à 6 millions. D'abord ils allaient proposition à ministre na conseiller, ba préparer que te ba ko cha boy boy. Ezali te que président andimi yango. Président régitant le but comment bino aussi longtemps ngai na zana posa peuple là c'est là bino jusqu'au bas dépense à 6 millions. On ne peut pas permettre cette histoire. Vous comprenez? Donc soyons calmes. Mboka na biso yango moni les lonzela yango. Oh bato baza kondi matin. Par rapport il y a suspension, il y a des ambassadeurs au MONUSCO au ni suspendre. Hein? To moni était ba IFC c'est ça ça ba on était ma face pour animation. Contre Ango va mettre mon président Félix Asali Mabé. Ngi ba limi ba suspendre des ambassadeurs wana pour na nini ko sala bo. Nazo biso boy. Ezali ministre au MONUSCO qui va suspendre des ambassadeurs. Ngai moko d'abord na ba rapport ya ambassadeurs. 3 ambassadeurs au basali ba bêtise. Il y a 3 ambassadeurs au basali ba erreur terrible. Ezali ambassadeur de France à permettre ba petit moko ba ben civique ba ju drapeau ya Zaïre bakei ko sala nini ba matisi likolo bakei ko sala désordre d'abord na ambassade comment drapeau ya Zaïre et mati bana poto ba ndima to telema bo ba ndima ki to akwa mala sonde puto on ba keo to sali yo kasa oui bon oyebi na ba congolais nyonso
wana moni fachi béton hein tous en direct hein oui bozali awa yoka solo parfait moko yokaso wala yoji bon babinga parfait moni oyeli biso ozi ba maman combien oui bon biso natamboli na cadre ya komobiliser ba base komobiliser ba congolais ko sensibiliser ba congolais nyonso ko bango ke Congo eza moko ngonge koki bokita na Congo poto tonga kola na biso et voilà bato bazaki na doute ba monaki balobaki ke facha ko sala nini nzela yango oyo makadama yango oyo oyo balobaki facha ko sala nini bino bo sala nini makadama yango oyo hein makadama yango oyo pompage ba nzela sila kate sala nini hein facha yeko inaugurer pompage. Et c'est que des moutons. Ils sont partout. Ils sont partout, même en France, même en Allemagne, partout. Basali batinel mais tala facha sali système oya poto. Bana poto ngayo yokaso na kiti mikili. Et na kiti na mboka na biso, oyo zobenga ma RDC, na kiti bomo na image, binomo bomo na bilongi. Lelo ezali événement. Ba petit ba kosombande. Oboyi fatika sabra. Braza soko kite kende na wenza Simba Zigida. Bateka ka Javel moko 50 femmes. Osombi yango kufi pe ke lifere. Fatia kitiawa pona ko inaugurer. Nzele ezali akofungwa ma en désordre. Mbanzela kili. Donc je suis là pona ko yebisa bino comment makambo fatia zo sala, comment mboka ezali ko kende, bato bazali o 6 millions. Fête ezali annulée. Na kiti na terrain. Bon yoka nini? So Fachi Béton, merci, à bientôt. Merci. RDT oyo ozali komona oyo ezali kokambamana mokonzi maître Sylvain Mutombo de la défense en charge des anciens combattants docteur en sciences po biso soki to se mobiliser lelo pour to accompagner chef de l'état na inauguration ya saut des moutons oyo tozalaki awa samedi toye ke mokonzi akoya lisusu lelo te tango tokomi ba 11h tozongi ke mokonzi akoya lisusu te. Lelo nde to se mobiliser en un seul homme. Toye fol malheureusement toyo kaba raison oyo ezali justificative te kino mokonza koya lisusu te. Effectivement biso ntoko mituna. Mokonza koki koya te ko inaugurer saut des moutons oyo ezanano inachevé nanse chaussée en rez-de-chaussée ezanano esili nano te. Alors koya oyo akoki koya pona ye azamoto oyo akokoya asa a inauguré ouvrage oyo esili partout esili ba parking ezala tozomona sens oyo ya nani okende mbudi trottoir ya ngambo wana mopanzi oyo bâtiment oyo maison lupango bateka il faut babuka parti wana po ba créer sortie ya moto azokende mbudi azokutaka regress abimelaka kuna tozomona ba trottoir eza préparé te. Alors c'est pourquoi nous avons pourquoi kokoya. Or, il y a un discours tant qu'on s'adresse à la nation à l'obi boye. Et Sengeli ba travaux il y a 5 il y a saut des moutons et qu'il y a rapide pe basi li sangwez à la chantier. Inachevé TP ou melate. C'est difficile pour passer la sélection et ça la recherche ma case faut inaugurer les colos pour permettre à bango passer la au moins, quelque part, on a raison, mais ils ont raison de défendre. Pourquoi? Il y a Makas, il y a pont. Il y a l'icolo, il y a pont. Des alki étape ya makasi. Mais si il y a rez-de-chaussée, il y a aménager pena ko bétonner. Alors, il y a makasi te oyo bakoko pesa ba raison songolote. Pona biso ezako robaka ke
basilisa peuple congolais asepela na ouvrage ndenge baye baaccompagner mokonzi mpe tobanda koassume responsabilité na gestion ya ouvrage na biso moko tobanda kosaassume nango. Mbote mama. Mbote. Bon, eloko wana nga mpe nakokopesa mokonzi ya mboka foti te eza selo mamu nyonso to esalemaka na programme selo ndenge biso tozalaka tobanda kozela ye awa na pompage. Bon, tomoni keno awutaki mpe kote mosusu mpe oyo akendaki koinaugure makambo ya régie des eaux ndenge nayokaki. Bon, aza mpe mutu akoki mpe kolemba kofatige aza mpe na mamu mosusu akoki kosala. Tokoki kopesa ye foti te mais toregrete kaka mpo biso babitan ya koto ya Kinsuka na pompage toyaki ebele mpo toyamba mokonzi ya mboka. En tout cas tomoni ete mwa regret moko toza nango yango wana mais quelque part toza mpe na baraison mosusu mpe tokoki mpe kopesa ye mpona nini aye te mais tozozele mpe mbala ya nsima mpe aya kaka biso tuta maboko polele mpona koyamba mokonzi ya mboka mokolo ya kolinga ya koto. En tout cas mokonzi ya mboka selo discours na ye ndenge toyokaki alobi chantier moko te oyo ye azotonga na 100 jours ekotikala inachevé te mpo tozomona bachantier ebele na kati ya mboka na biso ebele etikali ka inachevé. Palais du peuple inachevé, Stade des Martyrs inachevé, même ata pont Maréchal eza inachevé. Bon ndenge ye mokonzi alobaki keno jamais chantier na oyo abandi ekotikala kozala inachevé. Wana félicitations makasi mais eloko moko lisusu zoto ala besoin panzaka parlement FCC limwaloko la mungu wana biloko eloko zoto du nouveau leadership que nous avons connu au Congo, mais aussi cela marque la prise en charge justement des problèmes liés aux circulations dans la ville de Kinshasa. Donc ça prouve que le chef de l'État a à cœur ce problème des circulations, des routes, du congestionnement des routes dans la ville de Kinshasa. Excellence, vous êtes au moins habilité à nous informer, le président allait venir, mais directement, il a changé le programme, c'est dû à quoi? Est-ce qu'il y aura justement l'inauguration de ces sites? L'inauguration aura bel et bien lieu. Il y a sûrement son agenda qui a changé en dernière minute, donc je crois que c'est lié au problème de protocole ou autre problème. Je ne veux pas trop commenter là-dessus. On a beaucoup de lingala, partout dans Mokili. Les lots, tu allais à la place Pompage. Premier saut moto à la Kinshasa. Tu allais qu'on inaugure, vous allez qu'on inaugure. Et là, qu'on a sentiment dans les alignés. Sentiment dans les alignés, c'est parce que la qui c'est que Mokondi Mboka a zui penza ndenge sengeli ma problème autoza nango na circulation na ville de Kinshasa. Pour ceux des moutons ils ont mort tes alliés moins ébélé. La c'est que Mokondi Mboka a un souci wana pona que pour la Kinshasa bako otambola malamu ndenge sengeli. Maton moment combo na baimbo qu'on a pas msu bayebi kombote Mokondi ko koloba to retene. Combo na ngai on a baimbo ka bayebi ngana zara mosaleli ya bala Kinshasa na gouvernement oyo ekambami na tata mokonzi ya ngumba Kinshasa Gentili Ngobila. Combo na ngai Chitenga Kabuya Thierry. Merci beaucoup excellence Thierry. Merci. Donc on est au parc pour ça précisément la base de la commune il y a si on est basé à la Kimia norme sengeli bazolo bakao isilite lokuta peut-être kuna bakotaka ba marche vraiment musala yako trois quarts ya musala uzali sasa c'est là que nous ça ici c'est quoi sur là côté de là mais le lot c'est apparemment bazali vraiment le signe que la décision de Mokondia qui a voyagé tellement pour les analyses dans télévision ça là moi ça occupé ça occupé dans la fonction na koya c'est pas vrai.
Peut-être je crois que nous retirons les gars, ma marche bientôt, ici, quand on va camion, on va ici, quand vous allez, 3 quarts, vous allez déjà 3 quarts, vous allez déjà avoir camion pour une. Peut-être les gens retirent les gars, ma marche bientôt, là, va relève les choses, on a un kémique. Mais pour ça, la monnaie, les allez. Merci beaucoup. Malandi à Congo France, Bomoni awa en direct il y a pompage à nation de mouton. Mon konzambo ka été mon mboka fait checker Chilombo, moya comme alseza awa ezate ba reporter cérémonie awa par rapport que ndenge to annoncer ki bino na bandeli ete toko kende 17e ri kokuta na bandeko na biso to kobenga na lopoto ba sinistré o badindaki na mbula o ya uta ko beta avant-hier awa na mboka Congo to moninga ba inondation ko sala à tout moment des inondations parce que to rabalobara salongo mais salongo ngo ko sala maté salongo ko sala maté nengeni ni to epike samedi des araisika o ba de loi epesama na ville ya Kinshasa que chaque samedi salongo mais le bourgmestre de commune bako diriger te na papa maman tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa ba memelu bino bongo Power Buzz Car oyo bazali na équipe na bango professionnel bazali na disposition na bino Power Buzz Car location de voiture ya sikape kitoko na prix ya malamu oyo wapi okoki ko contacter bandeko ya Power Buzz Car na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000 topé na plus 243 82 23 86 668 Beli Soussou na www.powerbuzz-car.com topé na contact email contact@powerbuzz-car.com Ozamo Bimba Bana Kinshasa tosa la confiance na ba professionnel ya bandeko ya Power Buzz Car oyo bapesi offre spéciale pour na bino nyonso boko louer ba voiture pendant un mois na séjour na bino oyo bozali na yango awa na kati ya Kinshasa benga ndeko mobali ndeko mosi bandeko ya Power Buzz Car po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe Power Buzz Car eye kosilisa ba tracasserie nyonso ya transport ya ba délégation spéciale na bino ya famille pe ba transport nyonso privé oyo bozali na yango solution ezali kaka se moko Power Buzz Car oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express po na likambo ya qualité pe quantité na ete mituka nulle part ailleurs au Kokuta yango kaka na Kinshasa en particulier pe République démocratique Mobimba kaka epa ya bandeko ya Power Buzz Car avec impact Power Buzz Car musala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso Power Buzz Car le travail des professionnels que yo oui
Congo France. Biso na bango, bango na biso na bango. Ekara molai. Congo.com, site ya solo masolo ya danger, masolo ya kitoko. Congo France.com.